Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Nakata épisode ya Masolo ya Jonas. Na memelio li solo ya aspect sécuritaire ya réseaux sociaux. C'est très facile ko raisonner ko sala mbongo, mais compte na yo il faut ezala d'abord sécuriser. Il faut zala sûr que zalaka toujours na accès na compte na yo avant obanda ko raisonner makamba mbongo, OK? Voilà, ezalaka nango ko pirater très souvent, ezalaka ndeke dès le départ compte ezalaki ou ekomaki ya bino mibale. Ezalaki ya yo tango ye journaliste wana ou technicien wana abandi kokota na miso ya Google, donc ekomi ya bino mibale, hein? Technicien bandi kokota ou journaliste wana pe bandi kokota, alors na miso Google compte wana eza ya bino mibale. Je parle de YouTube, hein? YouTube et Google ezali eloko moko, mais ça vaut aussi pour Facebook et TikTok, OK? 3 plateformes oyo na maîtriser pour l'instant. Mbongo eza partout, mbongo ezali partout na ba plateforme oyo nyonso. Bolingaka mingi visibilité, hein? Bolingaka mingi masolo ya mbongo, yango to solo lango na ba video mususu oyo na Zobeta c'était plus na aspect sécuritaire parce que bon ça vient après, OK? Alors il y a des précautions à prendre, hein, pour éviter l'inévitable. Une grande partie il y a makambo oyo etali ko se connecter na chaîne na yo, hein, il y a YouTube. Je rappelle que YouTube ça fait partie à Google, hein, au moins le lot tous le 27 mars 2023. Soit peut bateka, je ne sais pas, mais dernière nouvelle on a YouTube ça fait partie à Google. OK, voilà, alors on continue automatique, hein? Une grande partie il y a marambo etali ko se connecter na chaîne eza automatisé, hein? Donc ozolanda ba instruction. Alors ce que vous ba précaution te dès le départ mitalio au risque de perdre compte na yo, au risque de perdre nyoso, c'est-à-dire compte zawana, mais aux alagali sous na accès na ngote, aux ana incapacité ya justifier auprès de Facebook, TikTok ou Google ou YouTube qui est compte wana izaya yo. Ça arrive et comme là batu ebele et comme là ba congolais ebele. Alors pour comme la yote zwa ba précaution, hein, futa mbongo muke pour tout vérifier ba paramètres ya sécurité. C'est important. Mais Kongola kolinga abebisi nanu nde ayeko luka technicien après. OK, soki bongo nde yo ou préféré au sala wana yo. Hein, problème ezana ngote. Mais soko moni ke te tato yo bon alobaka makambo ya ba réseaux sociaux depuis nami batela. Alors tusangisi mayele toujours ba précaution, masolo ya monétisation, masolo ya visibilité, masolo ya ba montage, masolo ya ba miniature et ko betama na ba vidéo mususu betama déjà. La vidéo ezali wana si suffit ya kotala. Alors abonne-toi, hein, na compte na ngai, na chaîne na ngai, on s'abonne, voilà. Donc sur lingo sala business nanga, lingo sala ba faire nanga na réseaux sociaux luka ngai, mais mingi aspect sécuritaire qu'on négligeait en note quoi. Merci beaucoup. Bye bye.